Bonjour, bonsoir les abonnés de Vision Plus Télévision. La Queen Bellissima aye lisusu lelo tozo yamba actualité ya famille Bota tozo solola na moko ya famille Bota veut dire ba fan ya famille Bota ba oyo bazana kati ba oyo bazala vraiment na mama Belvi Kandi la patrona tozo solola na bango par rapport ya actualité oyo nyonso ezokendeke zongi ba jeton ba rando nyonso oyo eza koleka na yango na kende musika te tokobeta lisolo nini tokobeta lelo makambo oyo wuti koleka Linda Coach tomonaki ye asalaki amataki na live ya famille Bota apesaki parcours na ye abetaki masolo na ye ndenge azoko évoluer na monde yango ya théâtre abanda théâtre depuis 2014 ti lelo 2025 azali na kati ya monde na biso ya théâtre batu mususu pe baboyi yango balobi ke bayebaki ete bayebieka na SB donc fallait akumisa mingi SB par rapport ya Bellard batu pe mususu ya famille Bota balobi ke bango bayebieka kaka ndenge akomi na Bellard production depuis octobre 2024 Linda akomi ko jouer na Bellard production. Bon ote ya Micho pe kuna rando yango ebandaki Micho ayembi na ye nzembo oyo toyebi Prince d'Angola talako azalaka na maison mère asalaka cri na ye wana abwakaka mwana liboso mwana mibale na oyo ya misato mwana botosi ezalaka par rapport a barando na bango bazalaka nango na ba brigade na batalako mususu balongwaka mais lelo na kati ya monde na biso ya théâtre ndenge tozobenga monde ya théâtre eza ekomi monde toxique eza su na bolingo te ekomi rando eke ezongi département ya SB département ya famille Bota donc bato bazo yokana te ekomi lokola wenge ndenge ezalaka maison mère na wenge ya BCBG ndenge tokoma lelo na ba warrior na biso na ba Gaulois na biso tokoma na système ya Papa Hervé na Fally Ipupa donc ndenge mo na minute olinga te eza lisolo ya Belvi Kandi na SB Sila Bisalo na yango nazo yamba moko ya mwana ndaku na kati ya famille Bota to beta mwa actualité en makambo ezoleka yango na pesi mbote. Bonjour, bonsoir famille Bota en direct de Kinshasa. Bonjour famille Bota. Bonjour tonton ya famille Bota, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé calme, maman. Maman de la dinanga. Ok, na sepeli. Bon, yo vraiment za mwana ndaku to sala mo analyse mukie par rapport à nyonso ezoleka mwa 2 jours oyo ya makambo ya Belvi Kandi Bellard production mingi Bellard production poso tolobi Belvi Kandi eza lokola tolingi tobeta vie privée na ye mais so tobeti Bellard production wana ndeza likambo ezosangisa o eza makambo ya monde na biso ya théâtre nalingaki na tuna yo mwa ba question ndenge ni Bellard production makambo ezokende bien. Bellard production en tout cas vraiment on a eu question na maman de la dinanga et puis on a abonné tout ya Vision Plus ouais Vision Plus télévision en tout cas vraiment Bellard on fait vraiment TikTok qui ndara bien donc bazwaka ba film na bango chaque semaine chaque mois donc na mois bazwaka 4 films 4 par mois bazwaka 4 fois l'épisode na bango et puis mois prochain donc Bellard ikena na ora bien Bellard bane banana ne lala te ndeto mona ba chaîne ba timosusu ba tabeti baba une semaine 2 semaines 3 semaines pe bazokota film te donc Bellard makamwana to ebia ngote na Bellard. Ok. Makambo na boyebi yango te na Bellard donc makambo tout kitoko ezokende bien mais na ndenge so na lobi absence net ya mwa bato ba départ o ezokende na yebi ke baza bato baza na contrat na bino te mais bayaka souvent basala ba théâtre na Bellard production mais so totali bien po biso pe tolinga théâtre mingi totala ka théâtre mutu lokola Omar résume moi temps azo tourner te décor pendenge
aza lisusu kotourne na Bel-Art te mwa bato wana absence ya bato wana est-ce que esalaka mpe ke bobanga ou bien bozala ke ekitisa mpe Bel-Art production? Mais yo moko ozobenga nao déjà Bel-Art mama Bella Dinganga Bella yo ozobenga eza Delvi TV donc ozobenga déjà Bella donc Bella tokobanga soki lelo oyo mama Delvi la patronne na soka lobe avandi akangi maboko akomaka kobanda osusu kokoma te parce que aza poutine de l'écriture congolaise donc soka lobi keno akangi maboko akomanda kokoma esu te wana nde tokobanga sikoyo bato oyo otangelinga bango wana Bella ezalaka déjà avant bango bazala baoyo baza donc absence na bango elongola Bella de eloko te ekobakisa eloko te fo baza mpe eloko te kasi tala babiloko ezokota sa bango tala bavie oyo ezobeta kasi Bella c'est Delvi ye moko la patona Bella eza ye nombre one ya chaîne donc tout l'artiste oyo ayaka ko jouer na kati ya Bella aza invité donc que ça soit aïe, que ça soit yété. Donc, le représentant à Bella, c'est Delvi Kandi. Donc, c'est ça. Ok. Bon, natuni bongo parce que tout le monde a ndenge ezalaka ya lokwa mutu soka azobela ou bien moi esprit eza moi ya kokita to ya komata za vraiment na barando nyonso to na ba problème nyonso bazobimisa sur kombo na ye oyo ekokosala pe ke ekokokitisa ye na sens ke esprit eza bien te moya koka okoma ezala te akokolo bapeke na pe manano ata mwa 2 mois mpona okoka te makambo ezoyebele dans le sens à bon quoi mais botali ke tout va bien eza nango bien donc biloko nyonso eyebima sur kombo na ye me ye esprit eza nango calme esprit eza calme omoni mama Bella Dinganga omoni libanga babwaka kaka na manga oyo eza ya kotela manga nyonso eteli mpe bakobwaka libanga te donc nyonso wana ezosalama na kombo ya Bella Delvi Kandi ezaka juste jalousie quoi eza ki jalousie et puis na matalana quoi omoni ba système mosusu baza bato baza ba matalana tu vois mais ba artiste wana tout tani ba komola ba kana ba chaîne ba YouTube ba nango bakotisaka mpe baelema bakotisaka bavideo ekotaka soki oponi ekomaka na leven ya Bella te ozomonaka eza ki jalousie eza bakimatalana moko boye eza ndenge lelo oyo nga naza nao bien papa tobandi kozala toza no bien apres lobi nalali na lamuki na vie su kote mosusu nabosani bolamu oyo osalela ngai ata na bajour oyo ngai azala na yo tellement naza moto ya matalana napesi yo do nake na kote mosusu wana bato bamatalana bacomplexe Bella ekotikala Bella donc bana théâtre congolaise ebanda chaîne na YouTube eka likolo ya Bella soki na mutu nakozala mpe na erreur yebisanga chaîne ya YouTube ekotisaka bathéâtre ekotisaka banini oyo eza na leven koleka Bella ti lelo ata na baabone ata na bavie ata na ba nayebi te tout je sais pas nde nakoki koloba soki ekoyaka après mais ndenge tozosola no apene ata na bavie ya bavideo ata na baabone na bageme na bacommentaire yebisanga chaîne nini donc toloba Belvi TV yango nde moto eza number 1 na kote bavie na kote baabone bon na nyonso na ndenge olobi wana toboyi te me nauta kolanda émission moko mutu mpe azalaki na Bella production Gelor Kimbimbi nayebi te soki oyebi ye fo oyeba ye bien awuti koloba ke na Bella production ezalaki vraiment ke bokofanda boye avant botourne film na bino fo botala nano SB il faut botala nano SB esali nini SB bake nango ndenge nini mpo bino bozwa ide mpo bino mpe botourne ya bino
ake susu musika lobi ke Bela production eza na ba matos te bosa ela ba matos moko ekufa ya kala oko opesa réponse nini na yango na kobanda ye nanu na totangi kombo wana na kobanda ye nanu na ke Bela kavasala likambu batala no SB ye moko nanu a réfléchir bon sikoyo parce que SB est na sima Bela SB est na sima eza ni mwana ouais Bela réclamé SB ezalaka te so SB pardon Bela ezalaki ezawa exister SB ezalaki so Bela ezalaka ni nani po badota adosa makamu na ye c'est du mensonge ouais donc tout ce qu'on Bela avant tout ça Bela avant SB parce que SB amata kita asaka mwana ya Bela po ayena sima so Bela rebandaki avant Bela po lelo ya lobi ke no o bazotala SB po baza so Bela rebandaka ya baba leve na ngwe mataki apart SB so Bela ezakotala ndire chaîne nini po azwa idée po ya osala on a que non eza c'est du mensonge eza tout à fait mensonge eza mensonge wow Belville Kandi afongoli chaîne na ye liboso ya ba artiste presque moins mingi ekoza misu po bafongolaka va ye ok maintenant mutaka na étoile na ye mais banda ya fongola chaîne na ye ti lelo chaîne na ye eza kaka au top donc chaîne eza kaka likolo sikoyo so chaîne eza deya likolo eza na ba level wana est ce qu'il y a un sens atala no SB oya osala na nini ye moko nanu aza poutine de l'écriture comme on a poutine de l'écriture eza ba blague te akomaka banda kokoma lelo te ye abanda kokoma basika ba CD azokotsa bafine po ba major Bisadidi azokoma azokoma baseri wana bango bazalaka wapi donc eza don na ye mutu na mutu apotamaka na vie aza na don na ye tokoza domaine moko mais toza tozosala makambo ouais donc mutu na mutu aza mitwale na ye par rapport ya ndenge nzambe apesela gloya Bela Kandi eza écriture bokokoma 10 personnes mais écriture na eso ya présentant moi ezara différent ok tala ba différence ba filme sala différence ba filme o eza kuna na bi tala ba filme eza na Bela banda ko sala différence ya ba titre banda ko sala différence ok allô? Oui allô nazoyoka très bien banda kosala différence ya batitre banda kosala différence ya barole ya ndenge baartiste baza kosincarne na scène donc omona kaka ya différence mai na mafuta ok et puis côté ya bamatériel mais soki balobi ke bino bokangaka bacaméra na bascotch soki aza na video wana ya Bela baotourne bakangi caméra na scotch en tout cas ya koloba parce que déjà soki napesi yo somme oyo Bela akotisaka pendant na mois mobimba enene toka na mois de juin boye donc déjà bale 21 azwaka mbongo na ye siko mbongo nanu oyo Bela azwaka nanu pendant na mois moko kaka akosoma matériel nyonso mbala moko osomona parce que nde tozala boye bato mosusu batalaka YouTube mais bayebi na bango makambo elekaka na YouTube te babiso nyonso toyebi ke Google Ads toyebi ke YouTube ndenge eza yo moso otali chaîne na mutu ata okoti na kati te motali o comprendre mutu déjà ba 20 000 ekotaka mutu déjà ba 10 000 na mois ekotaka donc na okamwa pe ke na ba monta déjà ya ba 20 000 ya ba 15 000 ke mutu azanga caméra mais pourquoi sikoyo mutu oyo azalaki na bino akolinga aloba abimisa bapropos abongo ke
boza nango te et tout eloko kuna eza te ba image ya kuna eleki ya bino eza te mais pourquoi kokoma ntina ba niveau ya bongo et pona nini so to remarquer bien que bato mingi bautaka na ngambo ya Belleville soki balongwe pembeni na ye na ba oyo asungaka et tout pona kotanga bakombo vraiment te mais so totali mwa bato lokola mama Bijou la reine papa Ibutu ata mwana biso Dati Dikambala tomona ke mwa ba maloba moko ya mabebi mabima baloba balukela Belleville kandi sikoyo nyonso wana esala bongo pourquoi bolobi aza motema malamu makambo nyonso eza bien mais pourquoi sikoyo bato bazalaka pembeni soki balongwe il faut bakoma na bilobela moko boye na ya solo na ya lukuta nyonso na kati bogera makambo bongo ndenge nini ou bien bato bongo bogera bango ndenge nini. Bon, mama Bella Dinganga, omoni même ata mwasi na mobali se bakabwani ezala kaka mwasi mwana alobaka mabe ya mobali to aloba mabe ya mwasi. Donc bolamu o basala na entre ba mibale eya obima pe. Ozomona lelo oyo ndenge olobi batebele babimaka pembeni ya Bella ya Dikandi ya balobaka ka mabe na ye ezaka pourquoi eza ki jalousie motema mabe eza ki motema mabe po azolinga ye abima bien parce que eraza suna ye te na Belleville te alinga alonga mabe Belfort bayi na Belleville po balinga ye bandimela ye mais balobaka vérité eyaka malema na escalier lokuta eyaka na ascenseur donc oyo tu bato balobaka wana tokondane bango te baza libre ya kosala opinion na bango ya koloba oyo balingi parce que baza libre toana démocratie mais après le temps nde vérité eyaka koyebana est-ce que bato balongwa pembeni na ye oyo bakei na ele wana nani sikoyo evolua ndenge azala evolue ere azotourne na Bella yebisanga ta artiste moko oyo kelelo tomoni mpe vie échanger tomoni mpe atomi balupangu asomi voyager so pe donc balobi balobi mama Belleville azwaka bacteur presque nyonso parce que achaka salaire pona kokende musika te ba $150 tanga akomi na 200 côté ya ngambu pe SB bamatisaki mwa ba 150 et tout mais lelo apparemment que SB ekomataki combien $150 Bella production bandaki kopesa salaire ya likolo koleka SB mais na minute oyo apparemment SB comme futa bato ba $300 à $350 na acteur moko to actrice moko pona film pona bongo soki eza bongo eza ya solo ke bato nyonso bakomo kende kuna po mbongo ya cachet emati eza siko hypocrisie to ekoza neti nini to bakomo somba bato par rapport ya montant ba osana ba ya ba salaire na bango oyoki pe lisolo yango te. Ok nayokaki yango bon toke malembe mama Dinganga toke malembe lelo ndenge olobi bakomolongwa na Bella po kuna bamatisi salaire 350 soi-disant bon lobi elekaki ezalaki Bella moto eza kofuta bien mais lelo ekomi ke Bella efutaka susu bien te kuna nde bamofuta bien bon na mutu oyo atongi na bandi na yo fondation na yo abandi fondation na yo ti ndako etelemi ndako etelemi otie batole ekomi na momaka ya couleur owangani oto bandaki na fondation na yo ti okomi na po tia couleur oenvie kote oyo wana baenviere bato baflatere déjà na vie déjà somo toza bon eza déjà lisumu epai ya Nzambe il faut être reconnaissant il faut être reconnaissant dans la vie na mutu aza kopesa yo na ntango apasi apesa mwa 5 € otie na poche oke na wana ndako kolie na bana na mutu lelo akomi kointimide koinfluence yo na 100 €. Est-ce que ce lelo mutu apesi nga 100 € nde kosalaka no na bosana mutu aza kopesa nga 5 € na moment on a une difficulté et ça ingratitude. C'est tout à fait ingratitude. Et puis ces dimensions jusqu'à présent chaîne o futaka
artiste kitoko ezaka Bella jusqu'à présent. OK. Acteur oyo akolanda émission oyo okenda ko jouer kuna koto lobi kuna. Et pas baba et pas aba sope ba abanani wana. Okenda ko jouer kuna ba pesa ka ata $250 to 300. En tout cas azala sincère quand ninge bazolo ba ke non moto bazo pesa ba mongo moke kuna ba mongo mongo dele azala ma sincère o le kana na TV à la kisi et puis après mona nanenge bazo pesa la ye mama totika ko chaîne moi ko futa acteur chaîne ko futa acteur 350 oui eza mabete eza est-ce que na recettes entre des chaînes en recettes sango o yango oyo Bella rekotisaka na recettes oyo SB kotisaka est-ce que ça ndenge moko po ye kuna kotisaka recettes na ekotaka mezaka na sekaka toujours ya Bella akofuta bacteur likolo ya Bella comment c'est du mensonge on eza ba envier ba ingrat donc bato bandimaka batu te na vie ezala batu msu na vie donc nzamba saleli akondimaka mutu te atosombeli villa solobi aboya yo akoboya yo kaka atosaleli nini donc si tu biso ba congolais eza vraiment nature na biso ndenge koto sangai bi non koto yo bakangaka ba scotch na ba caméra kuna eza lokuta mbongo SG akotisaka na mois moko mbongo ya kotisaka est-ce que caméra professionnellement akolema na kosomba akolema na kosomba po eza dia nanu po asala musala na ye oyo bato basepela nango bafanatique basepela nango partout dans le monde carrément il faut azala ba caméra moko professionnel siko ba image oza na kati wana siko ba image oza na kati ya chaîne ba film eza ebele qu'est-ce qu'on va nous vérifier no ba film yango ya ba caméra ya ba image ya mabiti c'est pas nous vérifier lelo oyo SB atournaka air moko atourne na studio Android tourna comédien nyonso wana Bellevue TV oui wasala maboke studio Android eza dia studio moko boye ni na Congo comédien tout ayebi yango eza studio moko boye eza professionnel apa ba misuko nga na yebi te na ignorer bango te mais studio Android eza professionnel sikoyo déjà ba film un moko studio Android de simbi so yebi sanga studio Android de koyendi na matériel ba scotch nengeni c'est impossible carrément c'est du mensonge eza faux archi faux batu misusu baoleka na ba TV baza na ba argument valable te ya koya koloba na TV carrément il faut créer mensonge pour okili eyoka ye Bella eza na incapacité te ya kozala na caméra professionnelle c'est impossible parce que musala na ye o ninga salaka pour a tourner bien face à la carrément na ba caméra moko professionnel pour ezala bien batu basepela na onde basepela na wana ozomona ngo te eza déjà faux archi faux c'est faux archi faux OK donc na terre wana déjà tu as déjà quoi o eza lokuta aluka argument mususu et quand ça na ba argument ne mususu eza vrai abosana ikolobango azonga lisuna te aluka ba argument mususu. OK. Bon, tout le monde appelle Mam si la SB réconciliation na tonton d'Acosta na biso lobi pe toko mona pe na mama Bellevue kandi réconciliation pona moneti toko mokende na ba réconciliation bato musu kote musu bazo bebana bato musu kote musu ba obongisa soki ke salami bongo e ozala esengo ou bien bino en tant que famille bota bo sepela nango te. Non, déjà premièrement na ibisayo mama Bella déjà soko zui sila salu ozina Bellevue kandi par non na problème te premièrement pour bango déjà nanu mo ba to bolanda biso ba welela eloko te ba welela mbongo te mobali te baza bana papa moko mama moko bana ya groupe Simba epa ya président Elomé eloko etia polémique entre bango ezala kaka ba flaqueur
biso ba oyo toyaka ya pembe na bango na placer balinganga mingi balinganga mingi mpona zwa kwanga nakende kolesa bana mais tellement ce que ça na kota monde art mo pe art ekendaka bongo art mo ekendaka bongo po etombola œuvre donc là na Belgique bango mibale na problème moko te baza consciente bango mibale ke baolela mwasi te pardon baolela mobali te baolela mbongo te eloko te nini te eza kaka bato bayaka pembe na bango nde basalaka bambutu wana donc lelo oyo so tomoni ndi tonto d'Acosta coach se réconcilier eza nango normal nous sommes les Congolais toza bacongolais donc étranger aza te carrément na famille singebenda na mekatanaka te donc so lelo base réconcilier c'est tout à fait normal sikoyo na bato oyo bazaza bapembeni na bango lokola baacteur na biso kutu babino bafane eza kutu problème grave mingi te mais totie vraiment ke baacteur na baactrice baoyo bandima babebisa bacarrière na bango mpona kokóma neti bamikala ya mama Sila Belleville na mama Belleville sikoyo neti bato ya bongo ekosukela bango ndenge nini ke bango mibale babongisi lelo tokoma mona Sila Bisalu na Belleville TV tokoma mona pe Belleville Kandi na SB sikoyo bato wana oyo nyonso bakoma kosala neti ke babebana bao babebana na mama Sila na bao babebana na mama Belleville mpona kosepelisa basere na biso mibale wana baosuka ndenge ni kasi so na bango nzambe mo mkayebi parce que o basalaka wana eza déjà ezaka déjà signe ya faiblesse eza signe ya faiblesse na esprit donc oza faible na esprit parce que yo oza artiste ojwaka mpe kaka mosala moko na ndenge Belleville asalaka na ndenge mpe Sila asalaka mais omikitisi na esprit na yo okomi nde mokala flatter obimima mo flatter et puis bato baza badangereux na vie eza bato ya bagenre wana parce que effort oyo Belleville Kandi lelo asali mpo azala na belart na ye yo mpo oza artiste okosala yango pourquoi pas effort osila asali yo mpo okosala yango pourquoi pas mais tellement eza na bato misusu bamesana na facilité na vie alingi azwamaka motu na facilité donc effort oyo moninga asali ya koze te donc ye alingi azwamaka na facilité est ce que alingi azwamaka na facilité carrément il faut akoma flatter akomi flatter akomi yo koflatter aflatter yo donc eza bazaka vrai te disons donc baza vraiment vrai te bazaka vrai te carrément pe même nga pe nde na bolelo oyo so pe na sali eloko na nga moko boye na bando luka bato so na bike neti nyo boye pa na bo bando finga pe sukuna donc finga na bango po eza na oda cop de comment ni cop na bango cop eza cop donc so na bango ezala kaka na négativité moko boye lobi parce que mutu pe akovanda pe boye avandi na pende Belleville TV nenga zana de la meza akola mukape lelo na lemi na nga okuma na pema na nga ta inani obi bato ebele baolela fila mpe koto so abi nga na banokotisa na suba filme te na lemi na nga na voyage na ngai bato baleli parce que kwa nini bazali baflatter bazali pene na bango donc omipesi pasi moko na vie donc sans mutu yo ovivre te ok mutu avivaka mpona nzambe ozomona mutu avivaka mpona nzambe mutu avivaka eno mpona mutu ya mokili parce que biso tu toza bato ya mokili donc sort na bango ezala na négativité ngam na lobi yango parce que nzambe aka juste te nzambe aka juste par rapport ya makambo ndenge biso moko na mokili tomitambusamaka donc voilà ce sont les flatteurs baza vrai te bazalaka mpe vrai te que ça soit côté ya Belleville que ça soit côté ya Sila ce sont les flatteurs Sila na Belleville baza na makila na mai ndenge bato tu baya nango bango mpe basala effort basala baza na bachaîne mama baza na bachaîne mama baya na bachaîne moko oui acteur nyonso artiste nyonso aza na chaîne na ye mais bachaîne oyo ezokende sango eza kaka so ba 4-5 mais tala niveau bakozala te so tokonte baacteur na biso na baactrice na biso bakokoma te ba 3000 te mais bachaîne YouTube oyo ke moto akotaka fanda atala ekoleka ba 10 te
Ah, voilà. Donc, eza participer mawa. Moi, ni lelo, eza peka nemo, comment lelo, mutu msupa ko lungana pe pas sila. A mu finga pe sila. Sila na mutu mabe. Moi nemo pe lelo oyo mona à chaque fois David kandi a mara mutu mabe bon. Sikoyo, bino tu bobi sara mutu na mutu mabe. Sikoyo, est-ce que na bid na bango tunde balo bana David mutu mabe bon. Est-ce que ba tena bola mo ko te David? Parce que ya na ba tu suba sala na David ba 5 ans ba 6 ans. Bavana na David ba 5 ans ba 6 ans. Est-ce que yo mutamokili yo ko supporter ata balobi pas au Job à mon na Bible na histoire à Job. Donc va na ma place mo 6 ans. Banyoko la kaka batinda koka wana bana wana bana wana mwasi ofutaka ndako ofutaka ko ofutaka mai. Omona ke eza elo moko boye eza lokuta. Donc bato wana kondima bondima bango te eza bablo mo ba créaka ba créateur ba créer. Oh, ok. En tout cas, to sepeli koyamba yo famille Libota, to sepeli ndenge sololi, to tunyo ba question na biso. To comme na biso na suka émission, moi ba dédicace na yo so ozala ngwa opesa batu na yo. Na vraiment na ba dédicace ba to pe ba okabate ba kabala ba pe souter. Oh. Nazana dédicace. Ouais, na on dédicace na mutu te. Famille Libota e boyoka. Oh. Tonton na bino famille Libota. Ah bino bozo kabate bokaba balobi ba kuna ba okabela banongo na bango ba na Kinshasa. Bino pe famille Libota poto bokabela bande kona bino oyo bazana kati ya Kinshasa na mama Belvi Kandi. To sepeli to yambi o lelo. Vraiment to sengi yo merci ndengo leki na émission na biso. Ngai pe bato akobwaka baza na bango te na pesi kaka mbote na bango wana de soso luka bango bazali na luki bango me na zwi bango te bon tosilisi émission topesi bye bye